breaking news en direct ya Mongalema. Basanga Congo na banda kuna bino spécialité ya Proverbe 30-30. Tozali bongo na Sentinelle TV pe na Softkids TV. Kolomboka la Kwanzila. Basanga ya Congo, Biak en faillite, rien ne marche au Congo. Kaka biso ba Congolais ndenge totindaka bambongo na western nde tozo soutenir gouvernement ya Kabila. Kabila les génocidaires azoboma bana na biso ba Congolais azoboma baboti na biso. Soki biso tozo continuer kotinda mbongo na Congo, tozo ko soutenir gouvernement ya Kabila. Donc ekomi na ngonga to pesa embargo, mais mutu na mutu avant pesa embargo, aluka kotia mwa eloko na famille na ye, po ete ba membre ya famille na ye ba dépendra susu epa na ye te. Kolomboka avec la Kwanzila. Tozali bongo en direct, il y a Sentinelle TV, les ali jeudi le 31 mars, proverbe en bonne santé, proverbe toujours. Nakati ya bato bazo kosa lokuta e yaka na ascenseur vérité yaka na bescalier. Proverbe en bonne santé peut très très fort. Malade etoni na mboka. Kolia ekoma na pasi, kolala pe na pasi. Bande ko batali lobby na zwaki video ya Tambo Chichi oyo a laksi kibonzambe a sengi sori na proverbe. Ngai pe lokola pasteur de la diaspora na fongoleli motema na pamboli na yebi ke peut-être ezaki égarément ba memaki na mabungi na libisi Tambo Chichi to travailler ensemble bino boza ba kulutu na biso na makambo nzambe bobandi avant biso to ya sima mais toujours ministère ya ki pastoral, c'est-à-dire to komi mikolo. Et puis soki toza ba na Congo toza na eloko bowelela te lokolo sengi pardon sengi sorry ngai pe na fongole lola likolo na yo na fongole lola nkolo alibisa yo to continuer et kozala malamu. Donc nzambe aleka kopambola nzambe aleka kopambola. Je suis en direct de l'émission Breaking News, je vous rappelle dans 4-5 minutes. Ok? Ok, thank you. Ok, thank you. Donc, tous les 5 minutes, benga, proverbe en bonne santé, mais à partir de Mikolo, il y a semaine, il y a une longue histoire et bandi na vie na bango, parce que proverbe azali éducateur de masse. Proverbe agogoti da banate, agogoti da staff na été ba maître na moni ba maître ema Kongolo. Ba maître belé ba kita Manchester na si ba ngo vanda kimia ba na ko vanda kimia to tika juge punition à juge za bien. Alors kalami était longue histoire rezo banda na vie ba pe ba ko lela na monoko mboka pe ko lapsa ba te belé. Alors basango ya Congo to zali bonga basango ya Congo na lobaki était Kabila lokola zoli na kolongwa te biso ba combattant tozozwa initiative ya kolongola te ba Rwandais ba libasa la coup d'état ba longola ye. Pe lisusu azoluka ko organiser référendum to ko organiser dialogue pour assis à infiltrer armée ba généraux tout ba Rwandais azoli na sikoyo asala nini azoluka a changer constitution mboka po yatika libela na pouvoir et loko il faut toteler melango ça va bien te. Alors ezali mawami azwa ba congolais na otage ba futa bango mbongo te mais afuta ba politicien ba tourner surtout mbongo pour ba légitimer et pourtant azali pasteur et azali congolais ni d'origine ni ya makambo ebele ya mwana moni makambo oyo il faut essayer la ndengwana puisque azali bongo congolais faut sila na ye to benga na ye parce que azali congolais et ba politicien na biso bazo que ça soni pour makambo bazo sala ezali mabe. Alors toza na posa ya ba juste na communauté toza na posa bato bazo banga nzambe toza na bato posa bato baza o babanga l'état o babanga loi o ba respecter ba misusu. Alors soki na kati ya communauté oza ko yiba bato na kati ya communauté ozo banga bebe côté na kati ya communauté sali groupe ba yanke juge akodike yo pe kozongisa yo na nzela okolela na monoko mboka. Donc tolobaki ete dialogue ezali mascarade pour distraire ba congolais, soulèvement populaire ezali très important pour ekosikola mboka na biso ba famille na biso pe ekobenga na système nyonso to ya ba Rwandais na mboka. Donc il faut tobenga na Kabila na système na tout. Eza devoir sacré à Congolais tout
mais tokosila na pena ba faux combattants, ba faux politiciens, ba faux pasteurs, ba collabo ya ba faux pasteurs ba collabo, ba serviteur ya bal. Alors toza na posa ba juste, toza na posa bato ba obunde na mboka. Breaking news na biso alelo et alaki yango wana pe lisusu comme communiqué bolongola ba photo nyonso tu botia ba profil ya oya uta ikokufa misamo parce que aza nzambe te bo pasola ba DVD nyonso ba ancien succès ya Matou Samuel, ya Denis Ngonde, ya José Nzita, Patrice Atoms Biko na Mike Kalamba eza ba nouveau système, ba nouveau succès na bango ezali biloko formation bo pasola mo parce eza bien te bilomo bozui ba vidéo bozui ba nyonso surtout que Koffi Olomide azo produire l'homme bilomo bo monique musique wana eza nzambe te bo yokaka su musique wana te na kopesa bino conseil bo yokaka ba ancien succès ekozala malamu parce que tango bayembaka banzembo ya kala bazalaki nanu basimbikisi te nanu mpe basali bapacte na soloka te mais soki okokolanda ba nouveau succès oyo nyonso tu wana ezali babiloko basimbikisi ezobebisa bavi na bino ndenge bakatholike balobaka oyo aza na mato ya koyoka ayoka oyo aza na miso ya kondima ya komona amona oyo aza na motema kondima andima oyo aza na mato ya koyoka ayoka ezalaki breaking news ya koyebisa bino ke faillite eza na mboka bazoboma bacongolais mais bapoliticien congolais bazolia mbongo bazolia kanyaka biso nde tokomi kosupporte gouvernement wana soki toarrete kotinda bambongo ekozala faillite makasi breaking news en direct ya Mongalema breaking news